na logique des choses. Lelo Thomas Louaka, ministre ya ESU, azamutu ya FCC. Kabila avandi bambula wana 18 ans akangi université te. Bino bozozela na mandat ya Félix bokanga université pour que Ber elanda Félix. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal ta? S'il y a eu des incidents, ata soki bakobongisa ba homme. Yango te bokoki kokanga université batu ba chômer. Trouver une solution palliative. Pendant que bozo bongisa homme, boluka place nini ya kotia ba étudiant o bazo mériter kozala na homme et puis bongisa li bango. Ils ou bien ya parti. Et dans la mituna Francis, oh ya Olivier, uzaya kotuna Olivier, naza ni porte-parole ya Olivier Gamitatu ni ya Francis Kalumbu. Moi je suis monsieur Tambwe na ko répondre na mituna wana. Atuna ki par rapport à la liste oyo ngaba voter langa yango na répondre. Merci. Ezala batu totinda ki bango kuna po balobe ya biso. Ne connaissez beaucoup tanana faki yebisa e libala na ye na kabila to boy yango. Komita message. Tozana kanda tika to s'exploser karate a to s'exploser yebisa faki na kabila bakabona kabila tika faki libre mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga deja na sadere nela sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Presse botika la bis mususu zo. Boko matana honorable na bis.
Raison. Tu viens d'arriver? Oui. En retard comme d'habitude? Non, je suis pas en retard. Ah oui. Je suis quand même là. Hein? Je suis quand même... Tu as préparé le missile. Non, j'ai vu ça l'autre. Il y a combien de places? Go back here. Kasangula. On va s'y pencher. Ok. C'est pas pensé. Le bandit marche. Pas témoin de Jéhovah. Pas ça la va marcher.
Mutuba Lukaki. Mutuba Lukaki. Mutuba Parmi biso na accident na makama nyonso oyo ezali désagréable topesi merci telema mpona kopusana kaka awa esika na telemi biso tokobeta kaka maboko yesengo po ete nyonso ya mabe ekweyaki esalami na ngambo na ye te ntango azotelema tobeteli ye maboko makasi beta maboko makasi Merci. Tosepeli Koyambayo na commune na biso ya Mongafula précisément na quartier Bamayemo. OK? Na kofena koyeba ko encourager ye. Merci. Mbote na biso. Batata ba mama ya Lukunga, mbote na bino. Merci honorable. Obi? Mazamba. Oh. Ah. Babandela? Ok, bandeko ya Mazamba bazape kati na biso batelema. Oh. Bandeko ya Barumbu bazalipe batelema. Je pense que normalement basali moi présentation ana totangi batunyo sauté parce que bande kwa sangamamba baliawa to benga kipe bangote basali moi présentation ana ne fiske pona moi échantillon omoni même bato bavandi tantôt mibale awa misatu kuna na désordre comme ba collègue nanga ya ipen na moni ba mususu baliawa ba mususu balikuna ba mususu baliboy. Mais marche de santé, il fallait qu'il te profite, tout échanger sur les questions de l'heure. Toeba makambu, o nyo sezali koleka, biso to meka kope sabino ya biso position. Nakati wana nakomi lobelate. Nakozela nde to sala échange na bino parce que nous sommes en même temps pendant les vacances parlementaires. Nakati ya vacances parlementaires balukaka koyeba nini ezali koleka na kati ya population pour que tomema yango eza boyete ngai na ye kote ya te lelo bino nde bozana maloba ebele koleka nga toyokani malamu soki bokobomba likambu botikala koloba teke o tolingaki toloba boye tozwaki tante toyokani ya mibale toponi kosala mwa marche de santé pona ezala une occasion ya koéchanger na bino une occasion ya koyebisa bino nini tozali kosala depuis bovote biso nini tosali te parce que ndenge bozala ezali ya koloba ke deke bavote mutu ke komela supu andakala
avandi na yebo ete. Des questions dans l'anglais. J'espère que va faire ça juste au moins 2 ou à 1 minute. Pour la peine. La première question dans l'anglais, c'est pour la insécurité. En fait, insécurité na biso na ngala posé pour na ngala Eliezer pour na intervention nini azanango par rapport ya oyo na ba crime oyo zo sala na mitendi. Parce que chaque jour toza na batu oyo bazo kufa na ba mususu bazo memaka bango pona ba samba. Deuxième question. Assurance nini oyo azopesa biso par rapport ya la police. Parce que na batu oyo bazo sala ba crime wana la police bateni civile bateni à la police ezana 4 na bateni ya FARDC ezana 4. Merci. Ngai naza ko se présenter naza chef de service ya sport et loisirs ya commune à Mongafula. Question na ngai ezali par rapport ya encadrement ya jeunesse ya Mongafula en particulier et puis en général ya d'ici na biso ya Lukonga. Posant un problème ya makasi o etali ba expoliation ya ba terrain sportif na commune na biso ya Mongafula. Tokomi tolingi vraiment papa à s'impliquer pour alandela pe na point na politique azanango ameka kosunga ngai et puis asunga pe bourgmestre na biso azali ko soutenir biso pona komeka mpe kosilisa hémorragie wana. Merci. Merci. Ouais, merci. Et moi c'est Landry Mbazi. Je suis un ancien de l'IPEN, collègue à l'honorable Eliezer. Alors ma question, excusez-moi, ma question est de savoir, nous avons Ndeko Eliezer Tovota qui est dans la liste à MK, parti de l'opposition à Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi a sali parti nae Moussousou. Ça veut dire, entre guillemets, regroupement nae et quoi. Maintenant, nous voulons savoir quelles sont les perspectives politiques et les mesures prises par l'honorable Eliezer Tambwe. Merci. Merci beaucoup. Il y a 3 intervenants. Nous allons répondre moi mbangu pour que tout gagne temps. Problème il y a Mitendi Ndekonanga ceux qui au Tali même quand, là où j'étais aux États-Unis nazaki kotu na mikolonio soboni bande kwa Mitendi. Na kitanga moko na Mitendi mukolo babomaka papa moko. Na kenda la police m'a présenté un endroit que bakotia plus de 400 policiers. Batouana bako sécuriser côté Oyo. Si les lots nazaka na suite nangote et je vais continuer à m'impliquer parce que elokwezo sala biso mabe. C'est quand des fois ceux qui sont censés sécuriser Batou bango baza soupçonné à la base de l'insécurité à Batouana. C'est plus dangereux. Toujours kana malam. Parce que manduki oyo bomona kanango ba policier. Manduki oyo bomona kanango ba soda. Biso population de mututosombe la kabango pour que babate la biso. Toujours kana malam. Mais ceux qui manduki wane komi ko baluke la biso, en tout cas, ça devient danger. Namboka nyonso na mokilinga na ebi. Bozo mona policier mututu azo respecté ye. Pona nini azo respecté ye parce que azo assurer sécurité na ya yo na ya mutu mususu. Mais il fallait que Batouana bazala réellement bazo sala mission oyo bapesi bango ko sala, c'est-à-dire ya ko battre la population. Ça me fait très mal. Ndenge tozolongwa awa. Na koluka kokota encore en contact na commandant en ville, général Kassongo Silvano. Et moi je vais lui demander tout ça là na ye descente to kende timitendi. Toyokani malam. Toyokana? Na kosenga na commandant en ville pour que tout ça là na ye descente na mitendi. Soki toye ayokana nous population mitendi bino moko boye bisaye. Comme ça arrêter stratégie. Il ne faut pas être à la caca, bazo pesaka un rapport.
moko makambo ezosalema na terrain za mosusu ye na biro akanisi ke makambo eza malamu toyokani nazaki kolanda video moko ya kala ya Maréchal Mobutu ayambi basoda ntango ayambi soda moko azwi courage atelemi alobi Maréchal ngai naza soda ya force terrestre nazotala makambo ezokende mabe na terrain banguna bazokotela biso me okomona ka ntango bazokoma rapport mais na suka wana olie balobake makambo eza malamu te bazokoma sinon moral calme rien à signaler donc bazokosa yo makambo eza malamu te tozoyokana yango nde bakonzi ebele bazalaka nango avec des rapports comme ça. Et moi je vais demander au commandant ville, le général Silvano, ce qui a condiment pour que tout ça la indécente na mitendi. Trop c'est trop. Toyokani malamu. Trop c'est trop. Terrain bazo spolier na monga fola ba terrain sportif. OK? Boyebi ke bande konanga. Ata soki ezane eloko esangisaka ba congolais tellement que biso ba congolais to swana ka pamba donc spécialité ya biso yango wana. To swana ka même pour l'intérêt commun oyo ya ketoko sangana biso to ka bwana kaka. Wale la nini? Bateka mboka ngo to ka bola mbongo. Ah. Ozo tuna oyo za congolais to za congolais te. Soki ezane eloko esangisaka batu, moi mukelelo eza sport parce que même église ezo sangisa liso batu te. Et comme il va à l'église, il va à l'église. Mais quand même, léopard, balle, on a battu comme un léopard, on a toujours mon ato, yembela qui benge coaché à son temps. Il faut pas bandana balle, pas bandana seiza boité. Bana babana kobeta balle awa. Abeta awa, matia, tinda comme un léopard. Mais tant que bazo spolier, et nous on a comprendre te yangwa. Quand on me parlait de cette histoire, ngana lobi boy, papa eloko ngana koloba, pona bino ba notable ya monga fula. Boy identifier ba terrain spolié. Toko bunda ba kobuka. Terrain oyo na yaka ba mona kaneti black awa. Boy bi pona nini to sangani awa. Parce que na yaka esika oyo nakuta bazotonga awa. Na benji bourgmestre Olivier Saya. Na lobi boyete. Il m'a expliqué. Nalobi monsieur le bourgmestre, pona ozwa likambute soki ozwa ki mongo abatu sala nini zongisa. Bozo kanga. Ayokelanga te. Nalobi bakobuka. Lelo babuki te. Parce qu'il y a les gens qui cherchent à récupérer. Comment on doit awa bandi ko récupérer nini? Na mona ki nakenda ko bundela batu moko. Alobi babota yo na liste ya MK Moïse Katumbi asali parti politique na yo. Yo siko avenir politique na yo ezandenge nini. Bon. Eza boye. Pour n'a pas voté biso, on était obligé de se mettre sur les listes de partis politiques. Et le ko na lobango na campagne. Tant que tu déposas ka ba candidature na biso l'opposition était unie. Wana Genève nanu ebimite. Tozoka na malamu. Genève oyo kenda ko panza batu. Nanu ebimite. Nde toyokanaka ke mutu ako postuler na n'importe quelle liste toza la majoritaire na parlement comme ça to encercler bango. Mais sikoyo tangu bake Genève bake kuna koswana bazongi opposition esali nini epanzani mais à quelque chose malheur est bon na ebisaka bino soki Genève wana epanzanaka te lelo opposition balingaki bazwa pe pouvoir te bozokanga malamu. Je vais vous expliquer. Avant Genève, opposition c'est Koufaki Namboko. Pour preuve, opposition est comme tu dis là, na succès à cette église catholique. Ils ont été. Ba marche à opposition Koufaki. Ba bengi batu bazo yate. Ils ont symbalisé. Nde lokola nzamba lingaka Congo aye ko ressusciter ce comité laïque de coordination. Yango nazalaka contre Tilelo. Yanamona kama mtu telemi boyo bandi ko attaquer l'église catholique ngana kozala no d'accord, il faut respecter ces gens-là. Toyokani. L'église catholique est un sentinelle ya mboka oyo. Ata soki l'église de réveil koya ezo ya na sima. Mais c'est l'église catholique qui joue le vrai rôle
de la société civile atelemaka wana apesi baposition na ye amati nzambala na ye azongisa ayi na mutu tozoyokana todemelaki kuna même le dialogue oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndima kokota oyo babenyi yango dialogue nini accord nini ya Saint-Sylvestre boyete Saint-Sylvestre wana ezaki na balabala dialogue ya bapoliticien bango moko ya Kojo esimba. Est-ce que oyo ya Kojo Etienne Tshisekedi andima kokenda ya église catholique andima quelque part là il faut reconnaître tant que tu déposer Landry pour répondre tant que tu déposer ma candidature et Salemi, nous sommes passés de députés. Les partis de Moïse Katumbi Chapwe, mais jusque-là, na Yemoko, na Pierre Lumbi comme secrétaire général. Aux informations à Moutumusus. Donc, le parti n'a pas bandité. Tokobeta Masolo parti Sokebim. Ça va? Ah. Moutumusus est un Azana ni kasite même ba journaliste ngo bazo répondre ngate azana ni kamita to azana ni nakati ngana ebi que oh papa kombo parti ezani OK ensemble pour la république mais jusque là ba pesika kombo ba flasher ngana zo kaka batumi bali Moïse Katumbi na Pierre Lumbi soki azana ya misatu boye bisangai comme ça to débat Azanani. Ils ou bien ya parti. Et dans la mituna Francis, oh ya Olivier, uzaya kutuna Olivier, naza ni porte-parole ya Olivier Gamitatu, ni ya Francis Kalumbu. Moi je suis monsieur Tambwe, na ko répondre na mituna wana. Atuna qui par rapport à la liste oyo ngaba voter langa yango na répondre. Merci. Et ça là batu puisque tout ça ba faculté différent mais il y a yebi ndengwan. Mais lelo bandeko bazo subir na wa université honorable allez copier. Mutuna nga ezali boy honorable. Monsieur le ministre ya mboka na biso Monsieur Thomas Louaka, ministériel. Monsieur Thomas Louaka, ministre de Mboka Nabiso à l'université, a signé arrêté à Lobiboé. Bana ya première, on a fait 164 700 francs congolais. Mais, Nangonga Moussou Eleki, Tomoni va comme fait ce biso 490 000 francs congolais. Après cette argumentation, na ya Lobi et Zali ba frais connexes. Mais mutune nanga pas honorable zadini ba frère connexe oyo nde ba futaka ba professeur to ezali na ba frère de l'état oyo arrêté nde ba futaka ba professeur ukeba ndeko elezer totinda bino kuna naza na quartier mama emu na Monga Fula oui mukeba Guillaume na otala na obanga de totinda ki bango kuna po balobe ya biso nekolezer bokutana na faki yebisa e libala na ye na kabila to poi yango omisa message toza na kanda tika to se exploser karate a to se exploser yebisa faki na kabila bakabona kabila tika faki libre ouais. Député Nyos. Biso tofotaki bango, mais tofotaki plus honorable Tambwe Pochi. Mais Mbongo na biso ezalaki 162, lelo tokomi na 171 000 francs équivalent à $100. Biloko emati na désordre. Population tozali komona passe nazali kutuna. Ekokitaka mukolo nini bako stabilizaka pe monnaie na biso mukolo nini bandanga na kola ti lelo soki mbongo na biso emataka kaka ti bake ko changer nde nazali kotuna ba honorable nyonso ya Congo ekokitaka mukolo
nini torekrutaki bato tosololi na bango mpo tovote ndeko Eliezer banda mpe akenda na parlement toza wapi tokomi wapi na makambo yango ya parlement parce que les choses ne font que s'empirer biloko ezomata batransport eza lisusu pasi baprime de risque na salaire na bino batiango ensemble ezala salaire moko bokomarche lisusu te toyokani parce que les gens ne savent pas soki mosala esili pour que basala des comptes final na yo bakosala en fonction ya salaire de base yango moni mutu botala bapapa na biso kala soki mutu azokende passion azosepela bakofete mpona nini mbongo bakopesa ye yango ekogarantir le reste de sa vie akosomba ndaku akosomba mutuka akovivre jusqu'à ce qu'akokufa akomona pasi te mais ya biso komona mutu akei balobi de compte final bapesi mutu combien $4,000 $3,000 okosala nango nini kata na mariage coutumier oke kopesa ata ntsamba nani apesa ntsamba epa nani si lelo toyebaka te c'est là que je dis baaction oyo ozoloba ndeko na nga soki ozotala makambu lelo bandeko na biso ya Unikine est-ce que bazotanga te est-ce qu'on pouvait pour autant kokanga université bakokanga université te nazolobela yango te parce que j'ai fait le master à l'Unikine nazosala master nanga na Unikine mais ce n'est pas pour ça que j'ai dit mais na logique des choses lelo Thomas Louaka ministre ya ESU aza mutu ya FCC Kabila avandi bambula wana 18 ans akangi université te bino bozozela na mandat ya Félix ebokanga université pour que Ber elanda Félix est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal c'est normal te s'il y a eu des incidents ata soki bakobongisa ba homme yango te bokoki kokanga université bato ba chômer trouver une solution palliative pendant que bozo bongisa homme boluka place nini ya kotia ba étudiant o bazo mériter kozala na homme et puis bobongiseli bango ou bien soit kobongisa ko par palier awa na royal est-ce que babatima nyonso babongisa on jour moko bakenda moko donc ndeko nanga makambo ezoleka na université ya boire et à manger mais la solution na nyonso wana il faut basala nini bakabwana tozoyokana solution il faut basala nini c'est ça la solution eza na musicien moko bayembaki nzembo ya ke mboka soki ebebi mosolo na yango ekobeba se elongo tozokana malamu nous sommes devant une difficulté to wana ezomata soki okotika na makambo ato lelo ozomona même baresponsable neti présidente na ngai assemblée nationale to ezomata yo zanyi koyeba nini ezomatisa to quelle est la raison ya komatisa to à part des raisons politiques ya ke tosala boye tosabote lelo finance ya mboka na biso eza na maboko ya banani FCC ministre ya finance aza mutu ya nani aza mutu akashi FCC tango sikoyo to ezomata banque centrale jusqu'aujourd'hui eza na maboko ya nani FCC mais sikoyo tango ezomata bino bozotelema wana ke non voilà mbongo un responsable mutu penza atelemi ebana ye ala mitali na talatala abimi bagarde bazoloba respect balobaka nini repo nga ndenge nazotambola bomoni nga na bagarde yo député kotambola na bagarde ya likambu nini ozobanga nani donc problème ya to c'est un sabotage qui se fait mais bazobosana ke en voulant saboter ce n'est pas Félix qui souffre c'est la population qui souffre tozokana malamu
maboko soki bana fungwa soki sengo ezali beta maboko place ozali merci nalingai natuna question moko etake astitre comédien papa Eliezer c'est la première fois national honorable député national banda oyo ya natikala koswana député boye te batake kataka batie vitre noire omona ete yo na chinchi ake vivi menga yo suko na senini namoni alove yao naona tuna boy question nangeza bona umela te pona biza taba docteur na latina biza naona tuna boy honorable bino boyaka na bien tango ye oyeli mama mabase oyeli mama mwasi mama melakate ameli asi point na ye asalaka nini apesi bamisi bakoma bababa bapesa bavoi bakoma bababa basute badeploie mafakina gouvernement yango na ina loba boy soki député aloba kosala eloko boy tango kota na gouvernement babeta bino ana elongi na kingo to bayebisa bino sosai tobeto kitwengila to sosai tobeto fimbu nena tunaka bongo bosala kaka na bapromesse mpona nini à vous la parole merci eloko ya liboso nazoloba eza boye d'abord avant que tolongwa nakosenga nanu mutu alokota na mulangi na ye azala nango na maboko eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa bamemeli bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya badélégation spéciale na bino ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui Pense.com site ya Kongo masolo ya danger masolo ya kitoko. France.com